Bandeko balandi émission Reta Makiambi mbote bisika nyonso bozaye kolandela biso. Tolobi ete année oyo pendenge yebani le 6 avril 1921 tosalaki tofetaki centenaire ya papa Simon Kimbangu. Donc tozali na toute une année ya centenaire ya papa Simon Kimbangu. Oui, centenaire ya papa Simon Kimbangu na 1921 puis na 2021 100 ans. Oui, tolobelaki makamwa ministère ya papa Simon Kimbangu makamu se bandeli ya musala. Papa Simon Kimbangu dans l'histoire toyebete atika biso le 12 octobre 1951 mais ndakisa na 1959 amonanaki na Maniema. Oh, amonana lisusu ndenge nini yeko akufe. Papa Simon Kimbangu molimo monsanto ya solo. Papa Simon Kimbangu akendaki komonana na libota moko bazaba kimbangiste te en 59 qui pouvait parler de l'église kimbangiste. Alors abonana na libota wana mais batata oyo bakutanaka na ye oyo bamonanaka na ye batika biso na mokili paix à leur âme. Mwana na bango ayaki awana nkamba en tant que musulman pe tomekaki kosolola na ye azuma solo na papa Simon Kimbangu kiangani papa yebisi ye kende na Reta Makiambi omeka koyebisa maye nyonso papa koko asala kuna na Maniema ya solo toyambaki ye tokoyamba ye pote akwa koyebisa biso monene ya papa Simon Kimbangu na province ya Maniema kuna ezamboka ba Kongo te. Papa Simon Kimbangu pa yaka pona ba Kongo te mais toza na poso oyo o nyonso kolanda papa Simon Kimbangu ozala pembe ozala moyindo oza mwana na ye yango ndelero to ye tokomeka koyoka tata expliquer biso makambo oyo malekaka tangu papa Simon Kimbangu ayaka na mboka na bango tolande na bokebi. Nabengami na kombo ya papa Abis Mwamba bin Abedi. Bin Abedi lakisi mwana ya Abedi. Donc papa na ngai kombo na ye Abedi Sabasaba. Mama na ngai kombo na ye mama Azama Bakena. Nazali musulman. Nasambelaka na Islam comme papa na ngai pe na famille na ngai obimba bazalaki ba musulman donc nazali musulman. Na ye awa mankamba pona ko témoigner parce que na Coran pe balobi celui qui cache un vrai témoignage a une responsabilité. Alors le kolanga nazali na témoignage ya papa Simon Kimbangu ndenge alalaka epai na biso 7 jours du 16 au 23 septembre 1959 le papa Simon Kimbangu asalaki séjour na ye 7 jours tina mboka na biso. Mais comment tu es papa Simon Kimbangu atika biso na 51 le 12 octobre bien sûr aya komona na epai na bino na 1959 wana nde ezali ntango biso tokoli toye koyeba ke mutu asalaki epai ya papa 7 jours akufa déjà depuis 51 et comme ça qui bateau même maman na papa ceux qui baye barake mutu oyo toyambia wakufaka déjà peut-être impression zengaki za la mususu mais bango baye bagite ke mutu oyo akufaki. C'est après l'histoire, si c'est 5 ans après nde un pasteur kimbangis aye koloba kete mais mutu ozalaki akufaka déjà et on a vu les écrits talaga na mboka kuna on ne savait même pas ce qui s'est passé en ville à propos de papa Simon. Donc c'est la question qu'on se pose jusqu'aujourd'hui. Comment? Est-ce qu'au départ, Tata Zaki n'a connaissance de l'église kimbangiste?
église kimbangiste comme tel ezalaki te, mais kasi ezalaki na groupe moko boye kuna tobengaka bango bakitawala baza bakimbangiste te dans le vrai sens du terme. Bango basambelaka souvent na bazamba babandaki koyemba bakombo na bango ebele. On citait le nom de Simon Kimbangu. Alors on ne savait même pas, on pensait que c'est bango moko nde bayebi soki Kimbangu azali nani. Ok, maintenant explique-nous, Makamango ezalaki ndenge nini, comment est-ce que papa Simon Kimbangu ayaki kokutana na baparents na yo? Ezalaki le 16 septembre na 59, papa afandi na bakiti oyo ezalaka ya mboka wana, atie makolo na molili libanda ya ndako na ye. Amoni mutu atelemi, ayokaki teke mutu azokutana na lupangu to azosala boye te, amoni kaka pembeni boye mutu oyo azotelema mobali. Papa atali ye atuni aweni nani, ça c'est en dialecte ezali monoko ya mboka ya kuna na este Kizimba. Aweni nani elingi koloba yo nani. Mutu yango ayebisi papa, olia répondre alobi yo obosani nga. Papa tango ayoki mutu na wana obosani nga, donc mutu yango ayebi nganga nde naomona ye bien te po naza na mwinda. Soki oza na mwinda mutu aza kuna komona ye bien te. Papa alobi ça va, eyaka kasi ofanda. Apesi ye kiti, papa azwi kiti mosusu afandi azotalaka ye, mais azomona mpenza elongi oyo abi nayebi ye te. Akoti na ndako ayebisi mama, onlete ubani, c'est une sorte de ya mwinda moko kuna traditionnel. Aye atali nde ayebisi ye papa ngai nazoyeba yo te, sunga ngai nayeba yo po elongi oyo malgré olobaki soki nabosani oyo ya solo nabosani yo nayebi yo te. Nde papa Simon, qu'on ne savait pas encore que c'est papa Simon, donc mon paya ayebisi nga namoni mwasi na yo ya liboso azali te, po papa na biso à l'époque azalaki na basi mibale. Mwasi na ya liboso mama Mayuma, ya mibale nde ezalaki mama na biso. Mais mama Mayuma azalaki te présentement na minute wana, akendaki kosunga yaya na biso ya da Thérèse kokata korekolte baloso. Nde ayebisi papa ke mwasi na ya liboso aza te, akendaki kosunga mwana bino abimisa baloso na ye. Et puis yaya na yo Emile Kaongo aza chasseur, aza handicapé, akendaki kotala na mitambo na ye. Alingaka yo makasi, abomi kutu antilope, a préparé déjà lokolo oyo akopesa yo antilope yango. Papa akama yo mutu yango azoyebisa makambo na tuni ye te, mais azoyebisa mpe makambo ondire to nayebi te. Akoti na ndako. En tant que musulman, na kati ya Coran tozana 3 petits chapitres, petits par rapport à nombre de versets, mais eza ya minene par rapport à soki ozana likambo moko boye olotaki soit ndoto ya mabe, soit kobanga ekoteli yo na butu te, il faut otanga la verset on a plusieurs fois. Papa akoti na ndako atali me mopayo na yambia wanaomona bien te, soit mutu na ebujaka ou bien aza une personne autre. Nzambe lakisa ngai sunga ngai lokola lobi akolala awa titongo etanaka lakisa ngai mutu oyo azala nani. Na minute wana nde mopaya yango, qu'on ne savait pas encore le nom, atindi mwana bibenga papa na yo aya. Benga ye azosambela sa benga ye. Papa ye abi makamuzoloba na yo kiango. Ozana kobanga. Ozoyebisa Nzambe ala kisayo swinga nazali nani. Mimi natumwa na Bwana. Donc je suis envoyé par le Seigneur, parce que Bwana en Swahili il y a deux significations. Si c'est l'épouse qui appelle Bwana, donc c'est son mari. Mais si c'est un homme de Dieu, toute autre personne qui a bengi Bwana, il a kisi Nzambe. Daibisi Bwana ananituma kwako. Le Seigneur m'a envoyé chez vous. Papa tourné Bwana gani? Quel Seigneur? Abiyo nani yo benga Bwana? Papa alobinga na yebi Bwana ezali muumba wangu, donc mokeli na ngai ninga na bengaka Seigneur. Abiye mutu atindinga pa na yo. Tango ayoki bongo papa atelemi ayebisi mama tiela mupaya mai ya sokola. Ya solo tiela mai soki ya sokoli akolala awa. Et puis yo na bana nyonso tu na ya na ngai wana bokolala na salon ngana kolala na chambre na mupaya. Mupaya ngo kombo na ina te azanoko.
c'est à partir de là que bana na mama na batunyo zobenga mpayana noko parce que papa banoko na ibaza bakwange bazali bato ekolo na bisote donc il n'y a que lui seul qui savait ses oncles mama zumai na cantine na savon moboye basala ngona basandre c'est un savon traditionnel akena ngona simandaku na toilette atiki wana pesi mpaya kendo sokola mpaya ke sokola na sima de papa ebisi mama préparer biloko na kebenga pe papa na biso aya pe kotala mpaya oyo nazo comprendre bien te et puis tolala mama atiki biloko alambaka jour wana monyanyi c'est une sorte de légume neti bandunda menzeli neti bilolu ngeza muke na crevette atiki wana mpaya pe asisi kosokola azongi mama pe akei po azwa biloko donc akezwa cantine atikaki na savon ntango akomi kuna curieusement aikokuta cantine échangé na molili wana a remarqué comme si échangé mais akipe penza te amoni kati nango komi nde ezonginga boye bon ntango mosusu kaka molili mais akuti savon oyo wana traditionnel ezali lisusu te ayi okuta savon moderne parfumé de parfum penza ya kitoko na esumé na ilamba ya likolo ezalaki neti mama badobe na lokola bubu eza suspendi kuna atali même pas yango azalaki na eloko te na maboko savon pe uti wapi et puis esumé bon nazwa quand même tant mosusu bana mibali mosusu balataka de bilamba à la fois atie savon pe na poche amemi yango ntango azoya azalaki na intention ya kotuna papa alakisa ye biloko yango akuti papa azolia na papa na mpaya na bashindana donc grand-père na biso mama abwakili suku namoni à côté des légumes donc ya monyanyi wana atikaki na crevette amoni loso ebele ebakisami wana na sani mosusu boye ambwa na misuni mama se dit te biloko wana donc bokilo moto aye nango lokola bayambi mopaya nde baye na biloko wana koko na biso ntango ayaki aye kokuta repas wana alobi donc mwana ngai abombaki wa musuni boni mopaya moto aye nango donc alika wana alors papa comme akende ko benga papa na yedo ngoko na biso atiki madame azo préparer table akotika biloko zana si biloko yango nanga na ke kotikele mai papa amoni ayika ba mama bazaka ba secret na bango po akomona biloko do misunoko ya kala bomba tango amoni mpo spécial de biloko yango yi alors c'est comme ça que tout le monde s'est resté tant musu kinganda yena yango on ne s'inquiétait pas personne aussi n'a posé la question à personne balié maman tango amona ça va comme d'habitude ceux qui batu balié au moins batika mwanda mubana baya kozwa nde mama atindi bana bapa sisi kolia bokezwa basana bana bayi bakuti comme si balia kite te misuniza wana na loso na nini mama bengi bana nyoto alors à l'époque mama zali na 2 bana na 4 bana ya mbanda na ye bayi wana balie tango papa zokota na ndako nde mama atuni abele bina ko ebele boye papa mto yake nango yo mto tiaki biloko to papa mto yake nango yo mto tiki pesi biso biloko siko to na zizo soki papa mto yake nango ndenge bon papa pe éviter la discussion wana pe mpaya za wana ko discuter ndenge bayi botikana biloko tikana makama biloko wana comme ça on va en parler après yo kola na salon ngai na ola na chambre. Mais pendant que maman abandé s'occuper na biloko na bana papa pe atelemi na yake donc grand-père pe atelemi yake a tout pe question mobote or il était venu pour demander mon père ngo uti wapi tout mais tant qu'allié atelemi na lobby azongi na ye afani papa siko batika bango mibalinda atuni bwana unieleze jina lako yebisanga kombo na yo et puis bwana donc le Seigneur a tindi oyo pananga kosala nini atomboli papa Simon atomboli donc mopaya atomboli l'un de ses pieds papa lui atomboli ka lokolo alors tango atomboli yango boye na se papa amoni bakomi S. Kimbangu ndi papa alobi ayonde prophète Simon Kimbangu wende mtume Simon Kimbangu
papa Simon Atuni aussi au cas déjà kombo wana. Tout ce que je suis en train de parler ici on dit que soit en Swahili soit en Kizimba. Ce qui m'étonne aujourd'hui, le local na commune en Kamba na hiyo kutu tama na kutu na temple na moni bato bila bazuri ba Kikongo. Lingala kutu wale wa mingi teme. Ça veut dire que papa Simon Kimbangu c'est un Congo qui parle le Kikongo. Mais kuna et pas papa na mama abande ko loba Swahili na dialecte na biso wana Kizimba. Mais à l'époque ça n'étonnait pas papa. Papa mona yaka mutu aibika ka Swahili na Kizimba. Il ne savait même pas que Azam Congo pour atuna kete colonie ni utiwa pite aibite. Abika ka lokola bwana atuni d'ailleurs maman na biso tilelo abande koyeba kaka mutu wana comme atindama na Nzambe donc autande likolo aka à partir ya wana nde akoyika kana village na biso. Elle ne croyait même pas, elle insistait d'abord que naya ti awa na place bango bazolo bakende place ya botama. Elle ne croyait pas que mutu ya botama à cause na place moko bopa na bango. Comme Dieu l'a envoyé donc kitaka kandenge ka tanga mbole kitaka. Alors papa tanga moni bongo akomi S. Kimbangu. Papa secondaire le yonde prophète Simon Kimbangu. De papa Simon Atuni aussi ba kombo wana. Papa oui na sina ba kombo wana. Batu moko bazana zamba awa ba kota kamingi basambela na zamba kuna batambola kama kolongulu batanga ka kombo na yo chaque fois bazo sambela bayemba ka kombo na yo. Ndi peut-être yiba kabiso nyoso ke il y a quelqu'un qui s'appelait Simon Kimbangu mais comment na boy to histoire na yo to musala na yebi yangote. Na kebenga bango alubite Nzambe atimi pa na yo kobanga te pour les musulmans parce que Nzambe aponaka yo depuis ta naissance. Alors comme de comme l'épisode wana de nangine expliquer nous que rapidement papa on dit abota mandengini. Papa ambiso tango abotami azalaki mwana moko ya mobali. Koko na biso pe azalaki ye moko. Na bandeko na ya basi haiko bota papa ye moko avant bota papa abota na si bana ya basi abobite na changer mwasi haiko bala mwasi mususu ndeko kona biso haiko bota papa ye moko kwa mwana mobali tangu papa akomi na basoki 3 jours ya kobota ma 4 jours koko na biso mama safi katuma akena simandaku na retour ya kutabana mikewana pokuna na mboka soki mtu aboti batikileka biloko ebele na mtu ako kopesa mwana ngata kola mukatanga ko uta class mama siko koko na biso akoti bana miki bazobenga saba bebe saba mama koko ya alibite komo na saba te komo na ya bedi vite biso komo na ito pite saba et puis kombo wana tango koko alobi batu nyoso ya village bakomo pese kaka saba na Swahili saba c'est 7 moja mbili tatu ine tano sita saba c'est 7 saba littéralement par là elingi kolobaka 7 donc ils appellent la signification boyete mais ikomika kombo komi kobenga saba bedi saba siko tangu papa akomi na âge à 15 ans donc en 1925 pour abotama na 1910 na 1925 bamoni mutu moko aye. D'ailleurs, le même jour où on attend papa c'est combo ya saba, papa a commis un âge de circoncision. Il faut pas circoncilier. Maintenant, na mboka na biso, comme papa zalaki mwana moko ya mobali, basala ka cérémonie moko boye po afongola penzela ya bana mibali pe baya. Parce qu'on considérait beaucoup plus bana mibali que bana basi. Pour mwana mwasi ya kebala na mboka mususu, famille et okufa ceux qui abota mwana mobali te. Maintenant, on faisait une petite cérémonie traditionnelle penzela ya bana mibali pe efongwama. Ndi bamoni mutu moko azoleka na nzela akoti wana ya fete azoteka mungu yaka na mungu tosomba ayo wana ndi atuni mwana uko mbona nani kombo na ya bedi saba saba ilakisi nini babira ilakisi ya saba donc 7 mais bana kama tupesa kombo kwa bana mike ndi atuni grand-père mwana wabuta madati na mwana. À l'époque, papa n'avait pas étudié à Yébi le mois a commencé ou le mois a fini à Yébité. À l'habité, on a Yébité, on a botami. Dès mon le 15 on a monté qui mungwa à Yébisi qu'on a biso, qui moi on a botami na mois de juillet. Tout à l'heure, les alliés à mois de saba. Donc, il y a botami na mois de juillet, ça 7e mois. Ah, c'est là. Mais deuxième signification, il y a comme on a saba, deuxième saba, on a plusieurs années après. Qu'on a biso.
atiaka penza kate me ayoki abibo na ebite abibo mungu etikali awa na kotekela bino te na tikeli bebe na mama comme ça va utiliser ngana na kei molikinzela wana pe yake bato na ikombo na ete ni provenance ni destination et puis aleka na ye maintenant 40 ans après ni sikoyo papa Simon ayekoya maintenant tangu papa tozongi sikoyo na histoire ya papa Simon tangu bakoti sikoyo na ndako mama alobi bo lala na mpaya na yo na chambre biso tolai na salon na bana nde papa atoni bwana nakutuma kufanya nini batindi yo kosala nini papa Simon alobi na ye awa kala te mindele bazokende sikoyo mindele bazokende na ndenge ya kanda il fallait bazala awa libela to bazala lisusu bambula ebele me bazokende bakubanda oleka mbango awa bokomona bango me batiki batie ba piège ebele mitego mingi to ba piège ebele na bangomba ebele eza kote na mito parce que na este kuna bangomba ezali ebele alors nde na ye kolongola ba piège batikaki yango papa ba piège yango eza ndenge nini ezali nde ntango bango bakokende na lombango wana quelques mois après bango kokende pa na bango na poto bangomba wana wana bimisa milinga wana bimisa basolo biloko moko ebele ko se exploser et ko provoquer ba maladie bato bakobela ba epidemie ko salema siko ba infirmier na biso bango balakisi bango penza musala penza malonga te ba okoka ko maîtriser ba maladie wana te ti bato bakoya koloba siko te tango tozaki na mindele maladie ezalaki te mindele bazonga kaka bato bako manifester partout jusqu'à ce que na l'état na bakonzi ya likolo bakoloba bakodeside kaka te bazonga po vraiment tango tozaki na bango maladie ezalaki te mindele bakozonga siko pour la deuxième fois kozonga bango wana nde kozala liwa nde yango na ye mpona longola babiloko nyonso wana tu quelque temps après bango bakomona kaka bazozela kaka ekosalema bakomona eloko te ya solo abibo ya solo na butu kaka wana balalaka pe te ayebisi papa naenda nakei kosala premier voyage nakei zwa babiloko wana yo tikala me koyebisa mutu moko te papa Simon abeti 3 fois a disparaître na miso ya papa kaka na chambre wana papa atikali wana ya kobanga me kobanga papa ezalaki makasi me papa Simon asimbaka ye na tolo boye ntango akotika na chambre asimbe na tolo bizala na kimia et puis abande omona biloko ebele me azokama lisusu te ekomi kaka atali boye amoni yango ndire otalaka film eleki nango ntango azongi na 5 heures papa auti parce que minima tosambelaka na 5 heures juste ou 5 heures quart selon le climat ntango auti na mosquée azozonga sikoyo na ndako nde akutani na ye amoni ndenge azokita neti un ballon d'air la azongi ya nazongi bamoni sikoyo na porte ya chambre ya ndako ya papa babiloko ebele donc beaucoup de matériel neti bamunition de guerre babidon eza na baliquide mosusu na bapoudre papa biloko ebele boyememi yango ndenge nyonso te namemi yango kaka daye na ye nango mpo omona parce soki nayaka nango te ngaki omona me biloko yango alobaki emonani te sinon j'allais détruire nange nabebisa biloko nyonso kaka kuna nabebisi kutu ebele oyo na ye nango kaka mpo ondimaka ke na ye na biloko bazwi biloko na papa na ye bakotisi yango na ndako et puis na chambre précisément lobi nango ayebisi ye bo papa abedi nazokende lisusu mais nayebisi yo belela nakoti basimitiere eza sali te belela famille na bino babongisa basimitiere papa alobi te tozana papa oyo abelelaka kapita du village ye nde abelelaka te yo belela po soki abeleli bato bakoyoka kaka awa nga naza na posa bato bayoka bato ebele papa après prière à 5 heures abandi kobelela tosafishe makaburi tobongisa basimitiere mutu na mutu akende kobongisa bisika na ye bisika bakunda ndeko na ye siku biso toza na village monene me toza na baclan alors chaque clan baza na cimetière na bango na tongo na mutu nyonso azalaki na programme okende kosala bilanga to kotala soki kopepa mbisi ainsi de suite bango nyonso balamuki na kolamwa kaka babandi ba 6 heures du matin babandi mosala alors tant babandi mosala les villages voisins mpe bango basali mpe mosala un village qui a suivi
alors ndela ya papa wana ekendaka ti na Lumuna c'est à plus de 30 km mboka na biso Kaparangau Kampene Kasongo bato nyonso ya contré wana bayoki kaka neti kapita na bango moto abeleli ke bo arranger ba cimetière. C'est ainsi que na mopaya oyo azalaki côté mosusu abia idée kapita lobi mboka yonga pe na kepa na biso mbangu na kende koyebisa bango tango okoma na mboka elandi wana kuti kaka musala ngo salama tia okoma na mboka na bango il ne dira rien kuti kaka bato ba osala musala na pokwa papa wa zoni na ndako po papa sima bisa ko mona bato akoye belé na kozala te po bakobanda koya ko bamusu bazo féliciter bamusu bazo tuna mituna alors na ozala te papa moni penza bato bazo ya kaka papa bedi mais yo penza kala nyonso ozalaki wapi pe c'est idée ya boye tala basali biso moko to comprendre que donc ezaki na ngoma be et puis ndenge nini munongo na yo na bato ya mboka Songoro mboka Kingani bazoya kotuna bi mengai nyonso wana na ibite idée ilinga kaka et puis c'est comme ça na pourquoi papa lobibo papa simoyoka lelo ndenga nazobenga papa simo mais notre papa l'appelait bwana c'est le seigneur en Swahili bande obenga bwana makambo yoki na moi awa bikolo bana yo te gozo gaspiller énergie po nazalaki na boya kinde komona na po batu bakobana komona nga na yebi nyonso na lokola basi obongisi ba cimetière lobi ponga na kokende na ngomba moko boye mawawa eza montagne moko eza kuna à l'est au nord-est de notre village na kokende kolongola biloko kaka ndenge na yelaki mais lobi na 16h fanda na place na yo wana ofanda ka mingi il y a une petite colline na village na biso souvent papa soki azotanga Coran soki azana makama koloba akewana azotanga pikene ga place wana ba 16h okotala na ngomba na bino Kabiolo c'est la montagne qui est en face de notre village na ngomba wana okomona batu oyo okomona ya bise batu te fanda ka wana oyo okomona likolo ya ngomba wana okobenga batu pe baya kotala tongo etani pour 5 na butu papa sima bande okende kuna azonga ba 5 soki azongi afanya ndako sote libanda papa afanya ba 16h wana moni na songe non seulement au-dessus de la montagne mais au-dessus des arbres na songe ya banini wana pe banzete pe elandaka forme pe ya nini amoni batu bazoleka mulongo bazobina donc mais on n'attendait pas donc so ya mbunda tu bazokende penza na rythme moko c'est ya mbunda oui son ya mbunda et bande koyoka na te mais de loin on voyait que batu wana bazobina au même rythme kobina ya kokata loketu te mais ya kokende je peux comparer aujourd'hui avec soit bana classe baza mulongo moko ou sinsane nde na mona kaba kimangisa bakenda kawana défilé donc les gens défilaient na au cime des arbres bamusu bazo simba bana bamususu bakoli na mitu bamususu na mikongo papa beda lobibo be ya kotala tango ya lobibo ya kotala batu baye batali amoni batu batali ti 18h lobi nango pe donc ce spectacle ça là qui 3 jours et je salama de 16h à 18h et après batu batali ils ne savaient pas ezanili to baza banane isili papa Simopé chaque jour pendant les 7 jours pour mettre au résumé chaque jour pour ce papa Simon akei abande koya na biloko mais ce qui étonnait papa na bisonde makamiso ya bande ko sala donc on a koyebisa batu baye baraka chaque jour papa bande koya papa Simon bande koya na biloko mais ba miracle sikoyo nde tango aye papa ebisie bon aussi omoni batu ezali papa atuni papa na biso abedi atuni papa Simon siko batu yango eza banani bautaki wapi ba okene wapi abi ce sont vos frères bande kona bino ya basi te bale bakufaki sous l'emprise ya mindele ezana ba bakufaki mindele babomiye kaka boye bamususu mindele bazuye kaka na ndenge esprit nyoso bande ko mabongo to ndenge ya cruauté donc na ndenge ya kanda wana ezalaki pena ba magie na bango alors soki abomi mutu ndenge wana azuma kila na atie na prison oyo ya bango ya ndenge ya molili sikonde na yeko bimisa bango do bao nyoso bazoleka kuna izande bao bakufaka ba liwa ya ndenge wana mawa kufaka na liwa na normal azana kunda na ye nde omoni bazongi bazosepela ba cimetière komi propre bango wana bazozonga
ayebisi nalingaki nafungula yo miso nafungula yo pe matoi wana papa Simon ayebisi papa na biso mais nazobanga famille na yo kozala menacée et puis na yo moko kozala menacée mais lobi bokoyamba une mauvaise nouvelle mutu moko akufi nde Emedi Busimbi azalaki comptable na période ya bacolon en 59 akufi na Kasongo lobi bakoya na corps na ye mais na délégation na ye oyo bato bakoya pe bakunda ye mindele pe bakoya basoda bakoya kolukanga papa banja bakoya pona ni likambo nini te bakoya kolukanga basi ba comprendre na ndenge na bango ke naza awo mais bakomona ngate yebisa bandeko na yo po papa azali na bandeko na ye mususu ya famille ya clan papa Emili papa Mabingo ayebisa bandeko na mwasi na basi na yo baloba iloko te po mindele bakoloba mais na 2 jours de son arrivée ya papa mwasi ya papa na biso mwasi na ya liboso po papa Simon aloba ke mwasi na yo azakuna akozonga ye pe aya komona akaona mtumishi wa Mungu aya komona mutina mianzambi mwasi ya papa na biso mama mayo ma 2 jours après akuna or ce jour na izaki 1 mois ou plus aye kozonga bato batunimio zongi ndenge nini osisi msala te albite na ya nanu na usata mwa 2 jours na mona pe mbaye na bana pe na kozonga nde mama mayo maye papa atuna ki esu te ke ozongi avant ndenge nini parce que il était prévu papa c'est moi bisa yo mwasi na ya kozonga azongi papa abengi basi na ye na bana na bandeko na ye papa abedi boloba eloko te lobi to kozwa message moko boye mutu moko boya kofi abedi yo komiko yoba makambo ya lobi mutu akofi ndenge nini te lobi nango d'ailleurs na ba 20 bayoki le kombeza moyen de communication ancestrale soki mutu akofi na tel village babeti mutu barele tina kuna bakutana komba mutu tume baloba kaka na famille tel mwana mobali to mwana mwasi akofi bato bayebi na famille moko boye na bengi chabonga bato yakona bayebi Busimbi akofi mutu musu aye na velo apesi sango wana papa lobi yango wana lobi nango na ba 10 koroye na mituka 4 grands camions eye na basoda ebele bazobela mboka nyonso lobi kesho kumaziko donc lobi boka na bino nyonso na enterrement donc le même jour d'ailleurs tende kumaziko mutu asibakie donc tokende na enterrement mutu atikala te bato nyonso bakei kuna après enterrement chef de groupement zalaki à l'époque alobi bon délégation zawa mbele bazana eloko moko bazoloba mbele moko atemi wana alobi ke mutu nyonso azana mupaya to mutu moko boye na ndaku to bo comprendre ete auti wapi soki ndenge nini aya tokopesa ye cadeau aloba alors comme il ne s'exprimait pas bien vraiment swahili ayeko pesa maloba na mutumini mususu ya kote na biso kuna yebisa bandeko na clair nde mutu wana atelemi alobi soki bozana mopaya na mboka na bino to mutu moko bazosala ba magie to ba miracle to façon moko bozo comprendre te kombo na ye kutu Simon Kimbangu nde bato balobi Simon Kimbangu siko bato basambelaka na kombo na ye wana basituki parce que pour eux savaient déjà que papa Simon akufa balobi nini papa Simon préfet na biso akufa kala biso bakoluka ye kaka na matanga boye bato wana bandi se soulever ils savaient quelques histoires de papa Simon ba comprendre que akoki kozala pe balobi azate balobi azate to bandi siko fui ndako pandako babandi siko kufuye na ba force publique à l'époque chaque ndako papa moni kubanga lokola komi contrôle boye ndako na ndako faut na zonga papa aleki na sima ndako wana na zamba ti epa na ye abia akende ko signaler noko qu'on appelait noko que awa contrôle comme sévère aye boye akuti noko afandi na se ya nzete moko zawana ti lelo nzete wana ezali na kiti ya papa. Alors il devient un vieillard. Donc koko penza mandefuti awa. Donc aiza penza papa lobi, papa Simon lobi, abedi unaenda wapi? Okay wapi? Na yeko webisa yuko koto control bandis. Nyoso nazonga na yozonga kaka. Pourtant musuku na bakotia yoka uza wapi yozonga boya ranzela moko bakomona ngate. Bawo bakomona ngaba ko bangate. Papa zongi sunzelana ya kotena bango bakumi na village oyo ezali pene na oyo ya biso.
abandi ko ya pe délégation pour bapekisa mutu moko te précédé bango diba kenaka ka batali chaque case papa ye tranquillement ba comité na ndako wana ta ba komina na lupango papa baleki pamsu baleki gendarme mususu amonaki ye nda toni papa po papa telemi kaka na ndako biso ke dokomina ndako na yo otikali tokena ba oyo bandako na bango ezana boy papa akomi wana atikali de gendarme wana moko soda moko atuni papa mzee yule ana miaka ngapi atuni koko wana koza wana mbula boni papa yebisie anaweza kuwa na miaka 18 donc au moins 80 ans 80 mke ona koza taba 100 wana koko nayo papa wewe koko ambiso bango penza babazo wangu lwe tirage oyo ya wewe azali gendarme wana aleki bazoluka bo comme biso tokelo kana mutango toluka ça va baleki na bango comme le village na biso za avant dernier village pe bakei pe bamona pe mutu te alors nyoso wana papa zongi akoti papa Simon za wana abandi koseka mjomba yo penza olakisi ba omona ngate bazosala misana bango wana bakena bango ngai fona sala 7 jours alors na jour mususu alamuki na tongo ebisi papa za Congo beba jembe na kipao donc Congo na besh benga ndeko na yo wana Emile toke na sima papa leki na biso na Emile azaki chasseur pe handicapé bakena sima haibisi bango botimola awa batimoli wana batimoli à quelques profondeurs baiko kuta nzungu moko boye traditionnel bande osala ngo na argile izawana na kati wana izana likasa moko na tubena ko ngombe iza pratiquement na bakangela bakwanga aw masuba izawana tayo msabi paki iza masuba meba moni mai moko ya en couleur mai ni saboza mai wana abedi bwakango papa tumiza nini iza masuba mwana nayo Mariam bandoki bakanga libota na ye donc il fallait soit kana de bana ils ont vu que parce que au moins ndenge yozawana obota makaka papa na aza mwana moko ya mobali yepo obota mikaka mwana moko alors ils a plan bandoki batia na famille na bino bisaka moko ya mobali msusu wana ya basi même tellement na ya mwasi côté ya kokende moko kaka ya mobali be bango ya basi tout parce que à l'époque on considérait vraiment une fille comme si azokende kaka na mboka mususu alors na longoli nyonso wana to tamba tomboli mwanzungu wana bakuti na se wana poso ya antilope izo senye donc iza sika abi Emile oyo antilope moko bomaka mwasi na zaki na zemi tu te préparer pour opesa wa massage wa boti sakawana bina kopesa bango alors il y avait mutu moko na famille na bino abande ko s'attendre ke bakolia ngo penza nyoso mobima metango yo pesaka tekaka ngo esala yo mutema lukunya azoa une partie yo pesa bango ya muke ati yango wana yango mona ko boma isuzu banyama te ndenge bande ko boma mais à partir ya lelo oko continuer ko boma banyama na yo oyo nzambe atira ko ke boma nisiko pas mila yo comprendre parce que à mon avis penza que mitambo na yezo kanga isuzu banyama te ndenge zalaga na kala mais ne comprenait pas pourquoi il pensait que peut-être banyama ngo ba mayele ou bien ba makelele ya batu azoka ni banzamba kuna katikati après papa mila lobi vraiment na c'est parce que papa mila toni abete mwamba wake kwa mfumo donc noko na zaka nganga abete azana nganga te azaka kataka watu basambula kazu vraiment mbona kwa sababu ya ndenge mbunda te logo te isili alors tangu mama na biso makolo to donne mwasi alibosia papa azongaka mama tuni mozonga ya ndenge nini abite na yeka ka natala bila na kozonga mama wewe biso nini abandi ko siko kolia yaka na ngo kitunga apimisi wa biloko ba mbisi ba nini mama yeko mona boyeke nduma oyo toliaki yango iza papa mupaya na biso donc noko apesa biso mbuma iza guma kasi alipona kozonga na bisole wana ya mbuma na zoyebisa balandi ke nyonso nazeli koloba nazokoma livre alors livre wana nde natiaki makambo nyonso awa ntango nazola konte eza un peu appel mail nsusu mpe bekoyoka yango te mpo histoire talaka keloko esalamaki pendant 7 jours livre nde yango oyo alors
livre oyo titre nango ezali wana c'est l'apparition de Papa Simon Kimbangu à un musulman. Alors nayaki nango na nkamba pour na présenter papa pour amona livre na komaki nyonso yango oyo na préciser que nazali musulman kobomba témoignage ezali responsabilité. Musulman nyonso azali kolanda nga na mondimi nyonso ayebi ke soki ebombi témoignage ya vrai mais kopesa pe témoignage pe ya lokuta ezali pe responsabilité ezali ngambu. Il faut toujours. Ngai nazali Reverend Kapuli Morisho nasali 16 ans na Maniema. Lelo nakomi déjà na collège. Makambo oyo papa Abubakar Abedi azali mwana ya papa Abedi alobi ezali ya solo. Makambo ezali mingi kuna. Jusqu'à maintenant moto soki ozali na malade il faut que na 7 jours. Osali kaka 7 jours wana bazali ko bandela yo ozongi obiki déjà. De likambo ezeko leka kuna. Ngai natikaki ba machine ya brique mpona kupresse tout ça la site ya 7 jours. Collectivité ya Maringa na groupement ya Kovokov. Okay. Localité Mapingo. Il faut toujours. Ndenge papa ndeko na biso ya musulman lobi ngai natinda makepa tata mokonzi bule na ngambo ya bamboka na bango. Mboka oyo lobi nakomaki na mboka wana. Tant nakoma na mboka bayebaki na Kimbangiste babetelanga lisolo ete papa Simon Kimbangu alikaka na mboka na bango na 1959. Mais loko moko atikela bango motuya atikela bango mbila. Alors tant oza ko bima na mboka na bango na ebité avant ou après ba témoignage ya lobi mais je pense que zaki avant na kati ya zamba po mambo akutangi na mama moko. Maman naza ko luka mbila po etalamba nango. Mais ba mbila ya ko teleza exauster azako regretter. Les papa Simon batuna ki oza ko luka nini? Mopaya na kizimba. Abité naza ko luka mbila na lamba kasi na moni mbila te na zonga na ngai. Papa Simon mabité nga na moni nzeta mbila moko zaza mbila ko tela. Ezalité la kisi maman ko kuta nzete ya mbila. Nzete ya mbila molai eza na 7 branches bitape 7. Bitape nyoso mbila ya kotela. Maman na kamwaki azwaki mbila. Ndeta ngozongi na mboka pe sango bato baye bakuta ki sotatante me bakuti nzeta mbila. Nzeta mbila ona ezalaki période nyonso mutana posa mbila ta période ya mbila kotela te soko ke okuta mbila. Nga na monaki nzeta mbila ngo bambula eleki eza susu na santé te mais mbuta mutu mona kutaka ya bi soki mbila ekomi boye peza obota su malamu te mabe na biso na mboka oyo. Mbila wana esungaka biso mingi awo kombo ya mboka pe benga ngo kaka 7 jours tina lelo. Il faut toujours. Alors na vie na ngai nazali na Kinshasa nazali assistant na Université pédagogique nationale. En passant, je salue notre recteur, le professeur Massamba. Qui est aussi kimbangiste. Ah, il est aussi kimbangiste. Alors, en passant, je le salue et tous mes aînés et mes maîtres qui sont à l'IPN. Alors, dans le livre, on a eu la kisa papa, qui est na public était sans que mukolo nango, amo nango. Mais tant qu'on a la kisi, ni a lobby, okomi me otiki makambo mususu, tellement ozalaki mwana mukela no botamite, kende otia makambo songolo pakala na kat, ngambo kone na ibi makambo ebisinga, na kende kobakisa lisusu awa, mais na koya nango pour à bénir yango pour à la disposition de tout le monde. Ok, merci Tolandi bien. Malgré que au lobby makabusu soit kozala na livre pour mise pe yango yo cadre kitoko to yambeli yo, on aura besoin de ce livre pour ezala pe exposer na kati ya mise awa. Alors, tozongi nanu en tant que musulman oye pour la première fois na Kamba, yebisana na ba auditeur na ba téléspectateur et le konine et ses pétitions et compte le chef spirituel à Yambakio, comment vous l'avez trouvé? Sans flatter. Oui, vraiment, à Wanazali, je suis libre. Comme je suis venu librement, je parle aussi librement, aucune contrainte. Sans flatterie, na ce pays d'abord na accueil. Ezali malamu,
Alors je n'ai jamais été accueilli de la sorte parce que dans ma salle voyage j'étais na kende bisika boye na boye. Awa nde bayambi ngai koleka ndenge babande koyamba ngai na babokilo nanga parce que chez nous on est bien accueilli dans sa belle famille. Mais awa bayambi ngai na belle famille te mais na comme mutozo sala témoignage un musulman de surcroît. Accueil ezali makasi eloko e kamu singa tango na yana barrière wana batangeli ngai ba principe pona kokota na mboka oyo ya Nkamba Nouvelle Jérusalem batangeli ngai ba principe protocole atuni ngai ou surveillant atuni ngai so ya awa habité alors lokola no yate tozotangela yo ba principe na mboka na biso pona kotanga yango te tous les principes ou presque ils ont des principes islamiques. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre la religion islamique et la religion kimangiste. À part l'adoration, mais d'abord les symboles. Yango et ça qui que comme papa a ebisa kinga ike, nyoso yozo proposer na o nga na ebisi yo kende sale la yango po yote mutu ozokoma. C'est un ordre. Et moi j'ai mis ici sur la page une étoile, comme on a dit qu'ils ont la symbole à la kimangiste. Et de l'autre côté, j'ai mis une ligne. Papa moni atali à l'obi, oh yabiso, oh yabino. Parce que, biso musulman, tous avez un symbole et une ligne. Comme créateur, ils ont Zambia qui est là, ils ont une explication belée. Tous avez pris une étoile. Mais on a privilégié beaucoup plus la ligne. Mais à peine na yokuta bakimangisi bazali na étoile. Na yokuta isusu eloko ezali similitude ndenge moko ezali couleur. La religion islamique a deux couleurs. C'est vert et blanc. Na yokuta pe awa bakimangiste tout et les chaises et les photos et tout la couleur qui fait vraiment beauté c'est vert et blanc. Na yokuta lisusu awa ke okoganga te na mboka oyo. Kuganga makasi te et mutu nyonso ayebi ba principe ya musulman na bandako ya musulman ezalaka nde kimia salam oyo tolobaka salamu alaikum kimia nazongi mpona propriété donc propriété ezali awa ezali lokola propriété ezalaka na ba mosquée na kati mpona islam tolobi propriété, donc la propriété, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que les anges veulent. Donc un ange ne reste jamais où il y a la saleté. C'est pourquoi même le Coran a dit ça, dans le bitana, nous bisikanyos, mais quand on a en place de saleté et saleté. Awa pena iko kutamboka oyo. D'ailleurs, j'invite en passant, batu environnement, baya nanu awa. Baya kotala ndenge mboka oyo ezali, c'est comme si on n'a pas de sachet au Congo. Comme ça bakende nango kuna balakisa, c'est comme ça que le pays devrait être, c'est comme ça que le monde aussi devrait être pour baliter na ba changement climatique oyo ezali di na ba biloko ya basalite oyo ezali surtout na Kinshasa. Mboka ezali na kimia pe. Kimia ezali awa. Donc na kimia wana non seulement na matoi meti na motema. Ok, merci papa. Bon, revenons un peu dans la parole. Vivre papa Simon Kimbangu en personne. Awa biso toyebi que papa Simon Kimbangu alala, mais kuna ke bimela bango. Alors donc tout ce qu'il a fait comme miracle, batikala ki kondima ba changer religion ou bien ils sont restés tels ti batika moké. Et yomoko pe par rapport à tout ça. Wana 7e jour papa Simota mazali ko kende. Alobi alors papa alobi batu na yo basambela ka kombo na yo nakende ko benga bango malgré zo kende po ba mona yo quand même parce que balela ka yo. Et puis alobi nini nakende ko sambela na bango elongo papa Simon ebisie tika la musulman. Lingomba ekoya malheureusement okozala te lingomba ekoya dini takuya chini ya maji ça veut dire côté ma etiolaka donc alambushi lingomba ekoya
lingomba wana nde soki ekutaka yo nde olingaki okota na lingomba wana mais tikala musulman. Mais papa avant akufa, quelques heures avant akufa alobi natikeli bino de mangomba. Papa si moi atikela nga lingomba moko natikala awa me ngai natikeli bino de mangomba. Oyo ako mona ke na Islam alembi to aboyi akeni na kimbangiste. Oyo mona ke na kokena kimbangiste atikala musulman. C'est ainsi que tout le monde au Baye Biso, bana abedi sabasaba, nous n'avons que deux religions. Les uns sont des musulmans comme moi et les autres sont des kimbangistes. Merci beaucoup papa. Na témoignage na yo rendre envers Biso, envers opinion nationale et internationale. Et au lobby na Biso ke okoya poko kisa makabo ebele. To pesi yo bon courage et puis to féliciter yo na livre wana tozo zelango impatiemment pour ekota na misère. Merci beaucoup. Disons merci. Merci. Na pesi pe mbote na bato nyonso oyo bazali kolanda ngai que faisons un effort de venir ici pour une raison ou une autre mais yo komana na suki wana.